Bonjour. Souvent, tu as dans Kolia, na moi ce que les nandoki. Tant que yo osa moko pe ya bato mikolo bato ya mboka na biso. Pourquoi ba nini pona kebi ba ba wana? Bon, pona Kolia moi si babi Kolia na moi si ça Kolia nandoki. Bon, eza bibi ya. Le soki ce n'est pas tout ça problème na vie ezali pona moi si. Moi si on va kosaki. Et on monite les lots. Basi ba tuzana na confesse na bisote babandi ko kosa biso banda mukile banda yango moni problème tuzana nango leo tozo pona pa nzambe isuma liboso tozwa eza mwasi mutabikela ka biso yango moni bimaki ko lia na mwasi eza ko lia na. Merci beaucoup en tout cas Feti Manzanza obe makusa bolandi. Deuxième question na ngeza like na tout na yo pourquoi ba ki mobala dembe hôpital? Mobala zambe hôpital. Oui. Mobala zambe hôpital eza adage moko mobile aza souvent kana mwasi moko te yango bena mbala mbi hôpital selon l'imagination nanga quoi donc mobile aza mutu moko basi ka confesse mwasi agafi ya bwaki ya change mwasi donc bon donc bicha change basi nyonso omoni le barandi mwana na moni bioto bolandi vraiment c'est le titre mo dans pito fantai Audrey Mboma batu nyonso bolandi vraiment oyoki ndenge ya lobi ya spécial ko mona batu balandi ngai ko mona ngai berger Elmat cameraman ça ce qu'on commence comme ça nzambe. Merci beaucoup. Église nanga ezali femme sage ezana dindanda numéro 9 Njili la route à Segoma arrive d'accord. Merci beaucoup, à la prochaine occasion, je suis toujours branché à Espace Congo Télévision. Au revoir. Et voilà, merci beaucoup. Nous avons sur l'émission la vitrine de réflexion. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Et pourquoi pas on dit merci à Audrey Mboma, le frère Kinois, et puis Topantai, les gars qui ont filmé Feti Manzanza, Tarou Samba, c'est aussi une tour, mon espoir Angeli, et Roi de Lucan, pourquoi pas GNRC d'Amampouya, et pourquoi pas dire merci aussi à mon vieux Gilles Kiambou, vraiment, et bah, tout pense dans la émission, la vitrine de réflexion, vraiment. Merci beaucoup, vraiment, Kakanaka, chaîne Espace Congo Télévision. À la prochaine occasion, c'est toujours branché sur Espace Congo Télévision 1. À la prochaine occasion. Ciao.